ndeko na filme na biso oyo 40 jours dans le désert. Nzambe akumisama po eza na bato oyo baselaka Nzambe na evangelisation kopalanganisa sango mpona koluka milimo ya bato nde ebika. Na 40 jours oyo nzoka eza ba épreuve bato bazolekisa, ba épreuve oyo ezotia bango na risque même ya liwa devant les esprits méchants. Oh, c'est vrai, nzoka milimo bato eza lié na captivité, eza na bamboka lokola kaka na Zuba. Na filme na biso mboka Zuba eza lié na puissance na nguya ya Nzambe babengi kubala. Uta bokoko na bango bagumba melaka Nzambe oyo. Mais lokola solo eye bato boni bakoyamba vérité wanezaka motuna. Posoki boyi vérité c'est kosaka na molili. Nzela moko ememaka be na lola epai na tata eza nde na nzela na Yesu Masiya. Ina filme na biso bato baye na kombo Yesu Masiya nzoka bakutani na ba épreuve liboso na bango. Tama zalaki témoin na makambo oyo. Oui. Yes. Oui, oui. Nga namonaki les grands disciples Kubala alamusi ya sekusi ye pe abandaki koloba na moto makasi na monoko na ye. Sacrifice ezosengama na Kubala To help us win this battle. po asunga biso na bitumba oyo. In addition to that, Pe en plus de cela esengeli No. toyebisa mokonzi tetete The messenger refers to the messager alobi malamu mpa na ngai ke mokonzi ayeba te. Mokonzi oyo aza bebe ayebi eloko te relation entre biso na eloko oyo ezosala biso na Kubala. Akoki kondima ba chrétien na kondima na bango parce que ba situation oyo ekwe na famille na ye ekosenga alanda ta bato na ngambo. Mission oyo tokosala yango biso moko mokonzi koyeba te. Oui, 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 oui. Tala. Oyebi nyoka oyo aza na couleur ya vert lokola matiti azosala na mayele na ye eza lokola kose défendre na bataki. Biso toyokana tosangisa ba guerrier nyonso ya mboka Zuba pe tokotela bato nyonso oyo baboyi kogumba bela Kubala pe na tango oyo tolobeza self défense. the removal of a child's tooth Oyebi must follow due procedures. soki esenge tolanda procédure ngai pe nakosangisa ba guerrier nyonso baza na royaume bongo tokota na kati ya We must not lose. fortification bakota na molimo bazwa banguya eloko oyo ezala kaka kati na biso ebimawa te o tolonga bitumba oyo tokoperdre yango te na maboko ya bamagicien oyo balongaka kaka. Yeba ezala kaka ya biso ebima te o. Yo zali nganga ya banzamba mabele yo ndo lobaka moke bampaka bayokani na mongongo ya banzamba mabele. Abo nini kosalema alors que makolo ezalaki na nzela bango mpe bayebi ke mpona kobikisa milimo wa bato esengeli baya na kombo na Yesu Masiya kote ya sango malamu baya koproclamer délivrance esika wapi mboka Zuba eza lié na pouvoir ya Kubala. Ah, baza na nzela. Voilà moto oyo ayebi kalonga kayembelaka pe elonga. Amen. Bandeko voyage na biso ebandi kaka esenge tokita na se boye sima tokatisa libulu oyo. Amen. Ah, en tout cas, biso te, mais tokolonga yango na kombo na Yesu Masiya. Amen. Eza détermination. Soki kobanga tokoka te. Makasi na biso kolo asala. Sikoyo. Tokende malamu, tokendaka na moi makasi po tango molile ko yawe ekozala pasi. Bino bozolo biso kasi tokoka te. Zela oromona. Balo bakaka boye kaka beti mapata eindi bateli likolo babandi kobondela basaleli ete makasi na Nzambe oyo bayebi eloba koleka mangungu nyonso eza kosalema. Et voilà bandeko, c'est vrai batela liboso boye elima esprit
un démon moto ya molimo bitumba oyo bandeko tala ndenge ezalaka na kombo Yesu Masiya babandi kobelela topona kaka boye mbala moko butu moko elima moko na ngambo abandi kobeta na mosika abandi kobwaka bamoto bandeko nzambe oyo zala mpenza ya kotelema ya kondima ya kolenda voilà tomoni parcours ndenge ezali tala mbala moko mai oyo fleuve euti wapi fleuve ya molimo bamoni mai mbala moko eza kotiola yesu boyebi te bienvenue na mboka ya zuba molimo mosantu moto na molimo mosantu moto na molimo mosantu tobeleli moto na molimo mosantu dispari au nom de Jésus yesu nzele kangami bazinda na mai batiola Jerry alobi kitoko ça va eza bien kitoko basengeli babunga nzela ya bakende na zuba te babunga nzela ya mboka bakosuka bango mpe babandi prier babeleli Nzambe na bomoi oyo kotambusa bango liboso oyo kokweyisa bibaka oyo kokweyisa banguna Nzambe na bomoi tokozala jamais agité tokolenga te po toyebi esika lisungi na biso ekouta élévation lisungi ekouta epai na yo Nzambe. Oh Seigneur, le Seigneur dit à mon esprit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh kolo bikamwa na yo epai na libota na yo epai ya oyo balukaka yo ezali ebele mpe ezali komonana Nzambe na bomoi awa biso tosuki Nzambe yo tosuki te ozali oyo na ntango nyonso azalaka kaka bango nyonso na mabondeli Nzambe na Eli Nzambe na Moïse Nzambe oyo asalaki na kati na mer rouge kolo tobeleli nguya na yo kolo mosusu te kolo toyebi nguya na yo ozali plus que capable Nzambe ata kokausa mai ata kokabola mai. You know us and we know you. You are our God and Tata Nzambe biso toyebi yo biso topona yo Nzambe yebi kamwa eske Nzambe eloko moka pasi mpona yo mpona kosala ezali eloko nini eza impossible epai na yo. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur. Nzambe na bobo Nzambe na Eli mai ezotiola kaka mai ezotiola kaka. Oh Nzambe na Salomon Nzambe na David Nzambe le tout puissant olotika ete tomona oh lolenge tokokatisa ngambo na pesi mitindo na mai ebale ekabwana sala yango ndenge osalaka na bana Israel ntango bakomaka liboso ya Farao. Nzambe na kombo na nguya na peso mitindo na ntango oyo ale sikoyo banda kokabwana banda kokabwana kabwana na kombo na Yesu kabwana na kombo na Yesu mai ekabwanaka te mai ekabwani maye kabwani Farao na nsima alandaka kaka zinda. Et voilà komona bikamwa bafukami kumisaka Nzambe mosusu te. Oh Nzambe otalisi nguya na yo otalisi bikamwa na yo bakumisi Nzambe bakokatisa na makolo. Oh amen. Oyo azakati na biso boyeba il est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Bandeko siko bokatisa bonyete na makolo tokene na ngambu loyembo elonga nzoka eza déjà kati na bango. Voilà moto oyo aza na Nzambe aza na victoire na ye. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Zoka nde esengo na moto oyo atie likia na Nzambe mawa oyo atie likia na moto bangwana avec la mission que milimo bika Nzambe kosala ete bakoma po milimo wana bika yango na basala eloko kobanga te.
Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 23, même si je marchais dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Bangwana bazotambola ko banga ese sili somo ese sili kombo na Yesu na monoko loyembo libondeli kondima tango basangisi yango bikamwa ezosalema. Voilà 40 jours dans le désert. Mikolo belé bazole kango na kati ya ba tribulation, persécution, na kati ya ba combat, na kati ya ba réalité oyo bande kokondimezangi otikali. 40 jours dans le désert. Voilà mission oyo mwana nzambe nyonso esengeli ayeba ete ya liboso pe ya motuya ko gagner milimo. Po ete ezalaka feti na lola tango moto moko abongoli motema na se na mabele. Eboni okozala récompensé tango ozoluka ete royaume ya Nzambe ezwa lokumu. Tala bakatisi mai ekabwani ngambo na ngambo kino na suka bazozela bongo litatoli monene epai Nzambe alongoli bango esika Nzambe azomema bango. Tala likama, tala bazo risquer vie na bango. Voilà, eza bolingo ya solo parce que Bible zoloba, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Ah, na miroir en direct. Ah, donc balakisi ke bango de bazana ngoya. Aboba mikosi. Nga siko na kwa take bino. Nakozwa double puissance. Mokonza lobi boy. Bon, nayoki bakamone solobi. Bon, tokozwa ba guerrier, tokotinda bango kuna na famille ya Katula. Tokotala bango 24 sur 24, mouvement na bango nyonso. Avec beaucoup de prudence. Po nayebi ke makambo tozoboya nde yango wana. Eza na bato mosusu en secret, nzoka na kuku na kimia bazosala cérémonie na ba chrétien bazosala ba prière malgré que bato o mosusu bazalaki ba victime ndenge tosaliki bango be mosusu bazoyoka te. Mokonzi biso pe lisusu toza prêt pour na sacrifice oyo ezolanda oyo ekoya masolo yango oyo na kati ya palais royal. Tala mokonzi la reine na mona mwasi. Bon, sacrifice esengeli epesama na kubala. Kende na kubala. Ndenge na tindi yo. Ebo kasi ngai miso nange kufa. Siko kubala ngwaso saa nini na makambo yango. Pe maladi makasi oyo ezwi mwana na biso mobali. Sikoyo ba sacrifice yango tina nango sikoyo nini yango? Siko Nzambe oyo aliaka ka ba sacrifice mbola nyonso. Fale azwaka pe makambo bana mboka asilisa yango. Siko ekomi nini yango? Kubala siko akangi monoko aselelo kote, sacrifice kaka apesaka, bapesaka. Bazambe ya Zuba oyo. Kubala azaka ka Nzambe ya bato ndambo to ya mboka mobimba. Ngana za patience sous te. Tala. Ajala. Yebisa kubala biso patience sili. Siko yo sala posolo banini wana. Azoloba ke Nzambe oyo akoki kozwa solution te pona reine na prince. Azo mérité te bapesa ke ba sacrifice boy. Wana eza kofinga Nzambe kanga munoko na yo Angela. Uswati na kozwa nzete nanga na beti yo na munoko wana vimba. So saki na place nanga. Olongo loba mingi ti. So kubala ngo ayebani na makambo nini? Asela ka bato ndambo bato muso asela kate. Bato nyonso bayibi ba sacrifice kombeto pesi. Siko eloko ka yo elakawa ba sacrifice. Sonite. Na ondima boete mokonzi. Ajala tika okosa bisoko. Biso tolingi guérison ya mama na ndeko nanga mobali. Comme ça to ondima ke croyance na yo na kubala eza ya solo. Siko ba sacrifice bato zo pesa maka pamba ndengo wana. Olobele kote mokonzi. Bon, natango yo famille nangeza troublé. Alors, tala ndenge bato nyonso batomboki. Ngai
pe na famille royale ndenge tozali awa nanu batraite biso malamu te epai ya kubala atelemi tika kubala alimbisa bino mibale mokonzi bika ntango molai bongo baloba te boni nzambe yango guérison apesaka te basacrifice kaka mbango aliaka bangombe na bataba na bamema mboka basila voilà captivité miniololo satana azodunda azolia mafuta bino bozoni okwama voilà tomoni basali na nzambe na nzela na makolo nzela zamba moi mbula nyonso na nzoto motoki nzala pasi bakende kaka bayebi ete eza mpona bokonzi na nzambe bayebi ete milimo na bato ekobika mpe kokumisa nzambe voilà parcours ya 40 jours neyebi te base deja mikolo boni po marche yango eza sans repos sans relâche amen. Pasteur Ken naza na mwa confusion par rapport à ce que tozali est-ce que eza nzela oyo tolekaka ou soit eza nzela oyo bon nakanisi te fo ezala nzela oyo oza sûr bon nga mpe confusion oui totalaka boye buju toyeba mwana mobali moko buju tolekaka nzela na bango alobaka tolanda nzela oyo oui towutaka boye nsima tolandaka nzela oyo ya solo ose rappele nzela ngo yango oyo tokei voilà babosana teke oyo aza liboso azokambama na nzambe oyo aza likolo voilà direction nzambe apesa katula frère en Christ parmi bato oyo bandimelaka kolo Yesu Masiya ntango bayelaka bango sango malamu oyo bazalaka fidèle kino lelo malgré bapersécution bakangameli nzambe bandeko basi mpe mibali bolimbisanga lokola akangi bino ntango molai boyebi tala kaka ndenge mboka yango ekomi baguerrier baempêche biso toteya liloba na nzambe kasi jamais bakontimide biso force moko te ekoki koempêche biso tokomisa nzambe esengeli tosimba malgré tribulation, malgré ma persécution. Apôtre Paul alobaki malamu, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Hein? Ça va? Bon, na psaume zala pesa bino ba Bible. Bandeko tala zel. Babenga kango zel de l'évangile. Azota la condition te, mais alinginde mosala na Nzambe ko kisama. Butu mo yitongo pokwa esika batu bakobika ya kokende. Tala na psaume 34 verset 19. Yo bimse Bible te? Tanga Bible. Fongola na psaume. Comment mi boye? Et comment mi le malheur atteint souvent le juste, mais c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours. Alors, biso tozala pour ça. To bangate. Kasi to batendi kolo Yesu Masiya za kati na biso. Zambe ye moka yebi ndenga ko batela biso. Bien que eza volonté na ye. Biso tozoka pasi mutako boma bino ndako zalate. Awa tozane likia. Ete Nzambe tondimela aza Nzambe akotika biso na soni te. Bandeko bazoyoka évangile, mais nzela nyonso bazotala gauche droite. Po bayebi te likonga ekouta wapi. Awa bateyaka liloba na Nzambe na kaka. Ndeko awa boyoki boye. Tofongola susu. Botala c'est quoi la foi? Ewe kosala po na mondimi. Amen. Tokende na mokanda ya fongola na Actes des Apôtres. Liloba na Nzambe ne yango wana. Bato pe bazobika. Voilà tomoni mboke kabwani. Ba mosusu baloba ete Yesu Masiya nde mokonzi pe mobikisi. Na ngambo yo balobi kaka kubala. Ba guerrier oyo bayokani na bampaka. Balobi tokene na temple topesa bilongo ya mosusu. Po lokola ba Kristu bayaki na nguya
tokoki bango te baguerrier bolata nguya bandeko na seki po toyebi na mabele likolo pe na se na mabele kombo moko kaka epesemela biso kombo na nguya nyonso kombo na Yesu. À la mention de son nom tout genou fléchira. Mabolongo nyonso kofukama na kotanga kombo na Yesu. Bango ba mikosi na banguya oyo bango moko bayebi. He who do not know should be told. Oyo nyonso ayebi te balobela esikoyo. Oyo aboseni ko se rappeler. Tika ba rappeler ye. Oyo oyo ayebi mobeko te akoyeba conséquence ya makambo ekokoyela ye. Preparing for war. Bozobonga mapona bitumba. Bitumba babongisaka ngo mpona kozwa kimia. Kasolita require. Yango na lobi boye. Oye koya eya. These are the best of my men. Nganga monene. And the warriors that nganga na pesi yo oyo ba grand guerrier oyo toyokana ki bango nde basala mosala. The king requires a tighter security. Mokonzi asengi sécurité moko serré na famille akatula. Banguna na ye. Banguna na biso. Basa nzinga nzinga. We should not forget. Biso esengeli tobosana te. Makambo esalamaka il y a 7 ans. And the king insists. Pe mokonzi aza ko insister ke esengeli te esalama lisusu. Ay, ajala. Ngai ajala. I know. Nga na yebi malamu. Ma nzela banzela ebele zali. Ba moyen ebele mpona koboma mpuku. Pe mpuku na zolobela. Na yebi ndenge na koboma ye. Kasi soki akangami mobeko tango ekozwa ye bomeme na mokonzi. C'est parce que mokonzi alingi te mutu moko te atangisa makila pamba. Biso nyonso toyebi ete régime oyo esesopi makila ebele ya bato. Bazoyeba na bango peko cérémonie bandi bango balobika nguya nde yango oyo me nga bandeko na seki na ngai bokende pe bokende bozwa ba résultat ya malonga bokende nini bakokende kosala toyebi ndenge bayokani mokonzi ayeba te. Bino kaka marche ya 40 jours loyembo na monoko kondima na motema Biblia na maboko miso na elikia na bango bazopusa na malembe malembe po bakoma na mboka ya Zuba. Keba malembe malembe frère malembe. Oh I didn't bargain for this. Na yokana kite na makambo yo nalingaki ezala boyete nga nalingaki boyete. Ti na ba kaka boye vraiment. Frère Gérard, c'est quoi le problème? Kosima ngate, tika ngai. So yebaki ke nzelesa nango te. Siko ngombe mabiso boye po ani tokende kemba ti to bunga. Pona nini ko? Ngana soki décision na sela nzambe. Kasi nzamba ngo kosela yena ba voyage marko yo. Ata Bible kutu e boy. Ke tout nzambe na be preuve ti na ba testa boy. Did you just call God a guy? Olobi nini nzambe akomi moto asa likolo kuna? Nzambe na yo akomi moto asa likolo. Soki eloka mabe eyeli ngai. Tala nzambe na nga olimbisa bino te. Frère Gérard, tala naoki mawapo na yo. Tala, Pasteur Ken, c'est comme si frère Gérard alobi malamu toyokana kite to sala voyage à pasi boy. Yango nazoloba te mais bato bazo comprendre ngai te. So boy baki ki no transport ezala te. Vélo ezate, moto ezate, makolo na makolo, zamba na zamba, moi ba nyama zamba banyoka, scorpion.
sikoyo bato innocent toyebaki te tokoti awa nzela eza nango te sikoyo bato bazo comprendre nga te naloba bosiliki mission na mboka ya zuba ezalaki ya bakretien tokende kosambela toteya bato ekomi sikoyo mission tokomi mission suicide tokende boye na bademo na babale balibwaku zana kimia ndeko na ngai zana kimia nayebi ndenge esosala pasi kasi biso esengeli to comprendre ke moko na biso te alingaki makambo yango ezala boye ok tala sikoyo tozali awa oza kati na biso esengeli tozala dans la foi uni moto moko Psaume 91 verset 5 ezoloba boye ke tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour. Frère, verset 7 elobi malamu que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Yeba ke ekoya pembeli na yo te. Tala misu na yo. Oyebi okomona te ke non moto na moto akozali tomba na ye na ba méchant na ba juste. Tozo comprendre ndenge Nzambe abundi bitumba mingi pona biso. Nde tokomi awa. Ndeko na ngai soki Nzambe aza na biso nani otelemela biso siko kondima na yo wapi yango ezaka wapi kondima na yo fe kondima nini wana tali bino ngai awa na ndibate ke bafraje yango ekokomisa biso boye siko banote yanga nini tala soki ngai nalobi eloko mabeli ngai awa mutu afandi likolo kuna olimisa bino te zana kimia ko frère Kite mutima ko zala jitete tout ira bien kala mingi te tokomona victoire na biso ndenge Nzambe otombola biso. Frère Gérard nalobi olobi nini ke Nzambe ozobenge mutu wana kuna na lembi na ngai fale kutuna luka nzela na ngai nasala kope na ngai na lero oyo vraiment na ndimi na kosala mosala Nzambe ekomi boye tika nazwa mai na ngai nanu apesanga mai batu bakomi kokwesa kondima balembi kotambola voilà soki kondima esili. Frère Gérard mela tete zwa mai na yo nalobi nazanga bien mai na ote pardon te mela nanu mai na ngai toke na biso kaka toke kaka tokei ça va likambo te tika Nzambe abatela biso pe apesa biso kondima mpona kocontinue voyage amen. Ndeko mwasi yembisa biso loyembo. Oh, la Bible dit que quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Kolosi masianda lobaki ndengwana. Olingo batela bomo na yo orobungisa ngo. Mais esengo na oya kolinga perdre ta vie na ye. Simanda kozongela bomoi. Boni bato. Bakangamaka na vie oya mabele, vie pe ya mokuse. Bazo rejeter le royaume des cieux, bazo rejeter vie éternelle. Oh, quelle erreur. Ndeko changer direction. Changer mentalité. Tomoni na butu makasi ba patrouille, ba guerrier baza na nzela. Bazo sinzela. Bazui mobeko. Bapesi bango etinda. Oya kosambela na kombo na Yesu. Keba. Boya na ye. Famille ya Katula. Soki basambeli. Boya na bango. Bango na pe bazui mosala. Butu makasi. Bazo veiller. Arrangement oyo mokonzi ayebi yango te, je le rappelle. Bango na bango mapaka. Ba se décider ba bimisa ba guerrier ba tia bango na terrain. « 40 jours dans le désert. » Oh, ndeko na sepeli na liteya oyo. Psaume 91, ezoloba malamu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oh bandeko, butu makasi, katula, côté ya liloba na Nzambe, atei, évangélisation est comme style de vie na ye. Voilà bato oyo, bazuli liloba na Nzambe babombi yango te. Ndenge bayoki, ye pa telemi, ake kosala. Milimo bika, Nzamba zolokumu. Azonga kanzoka ya kozunguluka. Malembe ma ekenge belewa. Azongi na ndako. Katula. Ote katula. Ngaye, naso décourager ote osala musala ya Nzambe. Ote akaliloba Nzambe na boyite. Oui bien. Ezana ba biloko mususu. Kosala ngote comme ça lokola zoba. Nalobia kotembola yo moko na banzela oyo ya makama ya mboka ya zuba. Ezali kama eza risque moko dangereux. S'il te plaît, mon cher, s'il te plaît. Tala. Sala musala Nzambe na limemia na bokebi. Zala sûr. Tolingi te quand même omikotse na bangambu. Likame yela yo. Tokosala nini kanisa? Buju. Kanisa buju. Nayoki yo mama. Na comprendre yo. Kasi ata se bongo te mais évangile ya Yesu Masiya fote yama. Soki boza na souci pour la sécurité nanga. Esimba te ngana za nanga bien. Biso nyonso tokoza na kati ya makambo oyo. Naza sûr likambo mama nanga linga loba eza ete zalaka prudent. Kokende kotambola na butu makasi boyo. Eza trop risquant. Na promettre bino. Na obima mena ozala prudent. Lia bilei na yo kasi yavo okendo lale. D'accord, ça va. Merci. Voilà pour na kombo na Yesu. Bango nyonso bakomi kolemba kasi moko nda lembi te. Ah bon? Kaka na butu wana. Kaka na butu makama. Voilà, voyage eza molai. Butu makasi bango nyonso balali. Soki bakopema likambo te. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Butu ango makambo nini yo? Des esprits méchants. Soka nde mboka oyo ya zuba. Etondi milimo mabe. Tango akomi Biblia kaka ebandi koloba. Ebandi ko repousser na ba pouvoir. Biblia ya pamba ndeko tela ndenge ezosala ezokongala avec puissance. Soka eloko batela biso da sia pongi ndeko yebaka te. Osimbaka liloba oyo neglijaka. Parfois yango nde mutu esalaka pe loko moko. Eloko ezosala yo yebi te oza kolala. Ba esprit méchant ezo visiter ezo tambola eza kolemba te. Akoma nyonso azomeka pamba. Bato balala malamu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Moko nzoka salaki kidiba kimonga. Esprit de distraction. Molimo moko ekoti. Lobi. Keba molimo oyo kosala n'importe quoi. Sima tokomi na tongo. Tongo. Bango nyonso babandi kolamuka. Pasteur Ken alamuki. Nangambo Pasteur Tony alamuki. Tongo tani. Bonjour sœur Boni. Pasteur Ken bonjour. Bonjour Pasteur Tony. Bonjour Pasteur Boni. Boza malamu. Boni ba frère. En tout cas, bozaki na société bola musabiso po anini ko te tolingaki to bola la malamu. OK likambo te. Ça va, to continuer to tambola. Thomas. Wake Gerard and let's go. La Musa Gérard nanani na moninga tokende. Lamuka Gérard Lamuka.
Gerard. Gérard. Ah, bongama, tozo kende la biso. Eh bon, bato nyoso tozo brosser hein, sala ngombango comme ça to kende. Nini ango. Nini ko? Oyoki nini? Oh, euti wapi? Ah, tala, tala, lui fait le coup d'un italinga pété. Ah, nalebi na pe magamba mission ngopé. Oh. Nini? Tolongo ka sika ngona malembe a, tolongo ka va changer ba décision. Frère Gérard, esengeli o contrôler ba émotion na yo avant et détruire yo. Na lingi na ndima te ke malobani so bima munoko na yo. Esengeli o bimisa satana wana zakati na yo azako loba avant ya détruire yo. Ok, s'il vous plaît, motodio sobongama tolongwa wa tokende. Na lingi motodio so yeba ete oyo ezali voyage spirituel. Esengeli ozala préparer spirituellement. Est-ce que vous comprenez ngai? Terbe malamu. Bon, kanga biloko tokei. Totambola. Moko nde molimo sela take na butu moko ngo mato imangongi. Bandeko Yesu Masia atikela kibiso kimia te. C'est parce que bapesa moto kimia te na plateau. Ate kipete jamais la peur parce que kobanga yango de mutu ekoki kolongola moto na détermination na ye. Yesu Masia ate kibiso loko moko la justice. Tobunda pona yango soki senge tokufa pona yango tokufa yango na exactement makamba salaki tango azaki na ngomba Golgotha. Yesu asalaki te ba je na bangona na ye a signé ba papier te a continuer ki côté ya vérité liloba na Nzambe yango na esengeli to zala pe na esprit wana kati na biso. OK? 2 Timothée 1 verset 7. Bible zoloba Kadula. Ah, sikoyo obali côté ya susu komi tete mokambia. Omoni ba jaloux. Ah, ba satana na loba kutu nengwana. Ba antichrist. Ndeda bada kolobawo. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Bible zoloba boy. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Molimo kobanga za Nzambe te. Ba guerrier nzoka bazalaki wana bazalaki pe kobeta masolo. Na minute oyo ifengi to eba musani bato bapaka bapesi biso. Oh, sushi na ndenini. Moninga mbongo ebele so kote la biso. Bafuta kaka. Biso pe toza batato sepela. Tolia. Masolo ebele. Mwana mobali oyo sika leka ki tomona ki ye. Aye. Boyebi te ke katula azote ya liloba na Nzambe kuna. Nini? Olobi katula za wana kote aka batu Yesu. Abosani ke biso tozaba batu ya Nzambe kubala. Bangwana balandi. Ba guerrier nzoka mission pe bapesaki bango yango. Liloba na Nzambe kokufa te. La parole ne sera jamais anéantie. Wana tabokwe bo matabo kita. Abandi kote ya lisusu. Oh ndeko Matthieu 10:28 elobi boye kobanga te wako koboma kaka nzoto ya pamba akotika molimo mais oya koboma nzoto na molimo ye wana nde tokobanga ne Nzambe abomaka na nzoto na molimo yangwana esika bokei tatola kombo na Yesu ba guerrier bazoya songi na mboko yo zalana zonga pona Yesu bokoboma bango pona liloba na Nzambe malamu bakufa ba guerrier bazoki mission babandi kolanda bango ko chasser nzoka kisongi pe na mboko elalite katula ye wana benda Nzambe apesi moya kima poso bakangie moya tia liloba na Nzambe ozala te Nzambe ebi ko arranger makambo nyonso pona faveur na ye. Nalobi te kaleki bango na mbangu, mais Nzambe nda permettre yende abika. Comme c'est sika ke ya te lisusu. Ba guerrier nyonso balobi ke soki tozuye lelo akobika te. Voilà balandi sima. Parcours ya bangoyo
bango pe baye na liloba na Nzambe 40 jours dans le désert. Father who art in heaven, baza koyemba. Oh frère on a yebaki ye asa suspect frère oyo. What is the matter? Frère Gérard ozusu likamni niko qu'est-ce qui ne va pas? Fallait olongola na lukanda za nango tika koloba loba boye ozola sebiso elongi moko ya kanda problème nous a yayo ni nango na tuni yo otanga psychologie. Frère Gérard yonde mutu ozoyamba satana kati na yo na molimo nalobela kiyo tika likambo oyo ya satana ya molimo mabe détruire yo te nzoto na nzoto ya maloba susu te frère frère oh assez na mabele babambiye ndeko nange komi ya ebongwani ekomi ya nzoto elongo ya molimo frère akomi demo moto epela nzoka baza koutilize na bademo na bandoki nyonso ya mboka ya zuba bakomi kosalela ye nzoto oyo ekomi sikoyo ya ngambo mosusu bango mpe batelemi libondeli kombo na Yesu na ntango oyo tobeleli molimo na Nzambe molimo na moto tobeleli nguya na Nzambe ebebisa misala nyonso ya satana bima na kombo na Yesu Masiya na kati na nzoto oyo nayebi yo satana kadia pemba nayebi yo oh le père des mensonges nayebi ete nguya na yoza na balimite nayebi ete Nzambe na ngai pe lingi sikoyo détruire yo na tango oyo bima molimo mabe kati na nzoto oyo nayebi ete makila na Yesu Masiya elongaki yo wuta na ekulusu na tango oyo tika ete na kombo na Yesu Masiya libéré bima kende tika nzoto oyo na kombo na Yesu Masiya le feu dévorant du Saint-Esprit oyebike bala moko moto abongwani frère abongwami demo moto epela demo siliki demo ngoteti demo boyi liwa demo boyi kokende mendeko yeba ke résister au diable avec le faux frère mais il fera loin de vous babelela molimo na moto ekiti eza kotumba eza kozikisa ozoka satana pamba zoba zero mangongo pamba nzoke komi délivrance frère na bango moko frère Gérard alati molimo mabe tango molimo ekoti abandi kobundisa bandeko ndenge balongaki ye na pete Gérard Gérard pasteur bolimbisa ngai bosambela ete molimo na ngezwa esika kopema pembeni na nkolo Nzambe limbisa nyonso satana asali kati na ngai limbisa ngai pasteur limbisa ngai Gérard azoloba ndiri maloba suka koloba boyete Gérard tikoloba boyete moko na nzela akufi partout esili akomaki na suka te bamosusu bazoyika mpiko déterminé jusqu'à la fin moko parcours esili asuki kaka be wana bango nyonso baleli frère Gérard compagnon d'armes alingaki alonga bango nde balongi ye kutu na mone na ntango baza délivré po akomaki kaka akomaki lokola sende na poso awa epai ya bakatula tomoni ndenge mama avandi loboko na litama ndeko mwasi mpe azotala désespéré basurveillaka bango batalaka soki bakosambela ye mama ye ozokanisa lisusu vraiment mwana na ngai est-ce que vraiment nakokata kokanisa kino nakokufa mama katula sikoyo
omoni ndenge azosoba riske mikolo nyonso akendaka kozonga na ye komi pasi mabele oyo ya zuba eza na esika ya kobatema te nayebi te pasi mpo na katula nazoyoka pasi mpe mpo na biso nyonso nazobanga mama kitya motema zala na motema kokita tala nga mpe nazalaka na susi liboso ya katula me naye komona ke c'est comme si molimo oyo ezosala kati na ye eza molimo oyo tokoloba te keno biso nyonso toza nango eza molimo makasi alobelaka biso na ntango nyonso tobanga te parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mama oui bien na kati ya moto bato baboyi kogumamela nzambe Shadrach, Meshach mpe Abednego na kati ya libula bakosi Daniel balie ete na balion soki faveur ya nzambe eza likolo na ye akolonga kaka mama oyebi ya succès ya motu eyaka te na kala mingi te tala baguerrier batindi baguerrier masolo ekatani suspense na nsima mpe katula mama tali kaka boye na malemba bandi kolela sikoyo boye kosala sikoyo nikobebisela nga susu motema mama kanga sentima wana wapi katula sikoyo na oyeba ndenge nini naloba nini ko katula za wapi abimaki banda tongo esika akendaki alobaki na nga te abimaki kaka tala koloba lokuta te kolinga te koforce biso tobanda fui na kati ya ndako ti tokozwa ye na bien ndeko na nga zongine nanu te siko baloba ndenge nini bwale bofuye partout kota na ndako katula na malembe abandi kokima kaka katango amoni baguerrier babandi kofuye balobaki katula amonana po soki ateli liloba na nzambe abuki mobeko kota na kati ya ndako fui banda koluka katula ayebi bomenase akoteya boluka ye akoteya bolanda ye na mbango akokumisa Yesu siko makambo nyonso elingi oloba nini tokosoka wapi mikolo nyonso kaka boye ngambango nini tomema na mboka oyo ebandi ndenge nini donc aza wana na ndako te ake wapi nalobeli bino aza na ye te siko naloba nini susu mama buju esengeli tokanga yo na mwana wa mwasi bino tozokende na bino tokende bojustifie jamais bokosala yango te bokekanga mama na nga sava ngai mpengi ngai eyo bokende na ngai sikoyo olingo talisa biso ndenge tokosala mosala na biso tambola na ino tambola na ino lokola mwana mobali amonani te katula dispari na mama na ndeko ya mwasi wana bamemi bango ekosuka wapi nazosambela ke tokoma mbala moko na mboka ya Zubaland nakati mboka yango yango pasteur tokomi na ndimi nakanisi yango eza na mwa confusion moke kaka nde nazomona bon moni bambula eleki banda tozalaki awa mais nayebi te soki tokoti deja na zuba te seke tokomi pembeni sikoyo toza na distance ya combien tikuna te juste quelques heures bon peut-être 1h10 minutes nga nalembi makasi pardon bango nyonso nzoto elemba kasi elikia ekoya te nzoto elemba kasi kondima ekoya te katula azoluka nzela abatela molimo nyonso na kaka po liloba na nzambe te yama ye wana zamba bamemi bandeko wapi po tobosana te na mboka oyo zuba bato bazokumisa kubala bazotika bango me bato bazokumisa Kolo Yesu Masiya bazochasse bango
voire même ba éliminer bango. O ndeko pona kombo na Yesu Masiya. Na ebite soki yo kondima toko céder. Mingi ba menasa bango moindre menace ba wanga ni Yesu ba boaki Biblia. Le fils du roi, le prince du royaume. Alala na mbeto. Ah pasi makasi. Pasi. Nazoko kate pasi. Ebongo bazamba mabelango bazalaka. Baza wapi? Banzambe ya Zuba. Babi Kishangai. Ozobela bango sikoyo. Ah. Est-ce que oyebi bien ki ajala azalaki awa? Asala ba sacrifice. Nyonso asali ebe ememi nango le côté. Deux fois mobimba. Deux fois yangoyo. Mokonzi a ordonné ba sacrifice pona kokitsa kanda ya kubala. Mais pamba kaka. Sikoyo mokonzi. To bandaka ko continuer ko ndimela banzambe bakufa oyo basosala le côté. Moi nanga vraiment tala ndenga komi. Est-ce que vraiment ba sacrifice ngo nyoso oyo o permetaki to pesa ndemte bakisi biso ba problème o nini? Hein? C'est le temps mokonzi okanisa malamu penza. Hein? Olongola kama mbaba kubala mpe na mboko oyo. Assez. Botumbola te kubala. Ye azo comprendre. Eloko nini eza pasi kati na ngai. Tala, soki azo comprendre ya soloko, alingaki aluka deja faveur, aluka solution pesa yo. Pasi ezo umela bambula boye, nga na kufi misu, mwana ngai maladi na mbeto awo. Sikoyo. Pasi yango ezosanga solution, namoni kubala ngo sangi nguya. Aza nguya te, akosaka biso. Akosaka batu pardon, ngai te. Bako mochola nzamba mabele, nzamba ya mboka ya Zuba. Badeko kubala ngo bacholi boye na Sonia. Mokonzi ye moko azangi solution pona mwasi na mwana na mobali. Andi melakaka kubala wana motuna. Oza mutasala accident, akufi na accident. Ma sœur kosimba te. Mais pour nini pasteur? Ata bolobi ki asali accident. Oui, c'est vrai. Mais motuka nini ko leka na nzela o ebota la malamu. Mais peut-être babomie na nyama moko ya zamba to suspense. Bamoni, révélation kosimba ete. Te aza motu te. Non. Yo, mimoni sa, tali selongi na osikoyo. Na peso mitino na tango yo. Ozoka ngai na kombo na Masiya. Passer zela ko o asali mabete suspense. Na ndeko na yabaki na ngai. Zoka partout basole makama eza na kati nzela, makama na zamba, makama na kati libulu, liboso na bango bitumba na bitumba. Moto epela. Nzoka ne milimo partout bazawa na bazozela. Batie bango na motambo. Eko suka wapi? Na kombo na Masiya, kombo na nguya. Na pesio mitindo. Bunga, zonga bisiko uti. Moto na zambe, moto na mulimo mosato. Moto na zambe. Disparu. La prière fervente du juste a une grande efficacité ndeko. Prière ango salaka. Moko alali. Sœur nangai. Te, nzambe nanga lobi bongo te. Pasteur ndeko akufi. Alali na mabele. Loyembo na monoko. Babandi kotalela nzambe na bomoi oyo aza prêt même asala un miracle. Nzambe na likolo za wapi? Nzambe tobeleli yo, nzambe na bomoi. Nzambe oyo aza capable ya kozongisa mokufi azonga na bomoi. Nzambe oyo aza capable ya kosala esika eloko eza te. Nzambe oyo aza capable ya kolamusa moi etelema. Babondeli basambeli bayembi
40 jours dans le désert, 40 jours il y a épreuve, 40 jours il y a tribulation, 40 jours il y a mikakatano, 40 jours il y a combat, 40 jours il y a oyo bandeko bakotato la lobby. Parcours oyo pona koluka milimo batonde bika. Esilite bango moko bakomi ba victime. Ndeko moko uti kokufa Gérard, mosusu alali. Nzambe na bomo, Nzambe monene. Kolozwa lokumu. Kolo na nzela le loba na yo. Olobaki, okelaki mokili na liloba na yo. Liloba na yo esala, pe liloba na yo kosala kilo lelo. Nanguye na yo Nzambe, likolo kwea te. Osala likolo na se. Nguya oye simba, bomo nyonso ezala maboko na yo. Kolo osala ete bakakatani batambola. Osala ete bato bakufa miso bamona. Bakufi basekwa. Oh, na kombo Yesu Masia. Et comment que tout genou fléchira. Papa, tikate na liloba na yo. O pesa bomo isiko na tango oyo sasa yipi na kati na ndeko oyo. Ndeko na biso. Sekwa, lamuka, na kombo Yesu Masia. Na kombo Yesu Masia. Zonga na bomoi. Zambe na bomoi pa monisi. Ah, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. À mon nom, vous ressusciterez les morts. Vous chasserez les démons. Bika moi, ezala bongo bilembo. Elanda bato bazala kondima. Tango bamoni bika moi. Lise quoi? Bango nyonso bafukami babandi kosambela kokumisa Nzambe na monene na kisi bango. Elikoloba ete Nzambo abenga bango azalaka kaka fidèle. Jamais atika pe jamais akoabandonner bango. Esili nano te. Oye koya eya. Toze la troisième partie. Wana toko continuer filmer la biso 40 jours dans le désert. Merci et à la prochaine. The acknowledgement of the dead Kubala confused us. Let me go. I am going to repeat again. But let no one mislead you. If you do, I'll hold you responsible. Be merciful unto your children.